oza mutu okobundela nzambe oza chrétien nde toyokaki mwana biso ateyaki comme un soldat comme un chrétien comme c'est un chrétien comme soldat zala bongo donc epai baza kotonga pasteur na yo bien aimé kotika te epai baotonga ndeko na yo yo kamati umikotisi ndenge ya mokristo oza soldat te soldat azaka defendaka territoire na ye territoire na biso eza yango église ya biso moko na biso ndenge aza bongo aza sinzeli ya moninga na ye ntango moni na libanda kuna baza kokombattre église yo kokamati omikotisi oza na kote nini est-ce que oza na kote ya bafilistin bi oza na kote ya Israël est-ce que ozosepela nango ndenge Israël aza terrassé mais David asepelaki nango te ndenge Israël azalaki terrassé alobi nga na kobunda mais sikoyo babile oza mwana moke moto oyo soki kobunda na ye aza moto oyo amesana na guerre banda bomwana na ye tala kutu soki otali ye molai est-ce que okoka bazwi David bakei na ye epai ya roi Saoul ntango bakomi epai ya roi Saoul alobi me yo okoka moto wana te mpo moto wana aza ngambe moto wana amesana na bitumba mpe balakisi ye makambo ya sala bien-aimé makambo oyo sala ekopesa yo courage ya koboma oyo etelemeli liboso na yo Goliath etelemi liboso na yo makambo oyo osala kala bitumba oyo okunda kala ekopesa yo courage ya kobunda quel que soit les problèmes quelles que soient les situations et pour encourager yo bien-aimé kokosalaka makambo eleka kala te etikala basouvenir yango ekopuse yo obunda oaffronter problème nyonso ekoki koyela yo bien-aimé eza na makambo ebele oyo olekisa oaffronta yango oleka na vie eza kocontinue amen vie esukeli wana te vie eza kocontinue lokola vie eza kocontinue bien-aimé elingi oloba tika makambo esuki totalaki dimanche bana ye nzela bakutaki Égypte na nzela bakutana na mer rouge balonge na mer rouge bakomi sur na Jourdain balonge na Jourdain bakomi na Jéricho nyonso eza baobstacle ya vie donc ekosilaka te ti mpe bakotaka na mboka na Kana mosala na bango ezali kaka ya kobunda donc nayebisa vie chrétienne esalama na bakomba amen vie chrétienne ne mokota na vie oyo kokasa te eza vie ya relax donc na pemi sikoyo donc okopemaka te na vie na yo yebaka oza na adversaire pembeni na yo oyo mpe aza korode tout autour na yo aza koluka nano akodévorer donc ntango yo kokolali pongi ya sali nini adévorer yango moni baproblème ya mosala elelaka biso ntango kaka tozalaka kidiba amen ntango yo okoti kaka na kidiba moko boyebaka Goliath bakoti ntango yo okoti kaka na kidiba boyebaka mpe adversaire akoti mpona Satan aza kaka pembeni na bakende mosika te ntango yo ozokobema vie ya sainteté yaza libanda aza kotala mokolo ka yo kopeshe nde baprofite amen Saul alobi na ye okoki kobunda na ye te mpo amesana na bitumba ye mpe alobi ngai ntango nazalaki kobokola banyama papa na ngai ntango nyonso tu lion ayebwa zwa nyama na bergerie ya papa na ngai nazali kotika ye te nakolanda ye soki nalandi ye nazwi ye na botoli soki asadresse contre ngai mpe nasadresse contre ye nasali nini na rache brebis na nsima nango mpe na panzi ye monoko yango wana ndenge na bandaki kosala sikoyo mpe na Filistin incirconcis oyo nakosala kaka lokola nazali kosala na babrebis dit amen ndenge nasalaki na banyama nakosala kaka epai ya Filistin oyo akatama ngenga te ndenge moko bien-aimé otikaka bapayen nde basaka na bachrétien donc il faut cette colère bien-aimé oyebi toza bana na nzambe asali biso oyo eza famille oyebi soki moto akoti na famille
aye ko terrasse bino na ndako bokanti botiki ya bimi pe bien aimé oyebi type bato nyonso babanda kosakanela bino kaka mais soki moto ezali na bafamille mosusu na kini soko koti na lupango na bango okobima ndako bakotika yo te. Dites amen. Tozala bongo pe na kati l'église tokangana problème eza tosangana problème eza tosolola bato bayebake baza fort na église wana baza ini na église wana baparlaka même langage na église wana babombaka makambo na bango makambo na biso bien aimé ebombama po esala biso force soki makambo ezobima ezokotetwi biso moko makambo ya biso moko tozobomba ngo te sikoyo olingi batali banda babombela biso yango ndenge nini tushe moninga nalobaka bombaka sekele bombaka sekele ya église makambo ya église na biso esuka awawa meme matie kiti tovanda tosolola mpe suka kati na biso mpo toza bana tata moko ese baleki na bakulutu asa balobaka mongo tisinga famille ebendanaka esalaka nini mais sikoyo bino olingi kokata singa ngo ndenge nini epourtant kutu na seigneur soki kutu na mokili balobi bongo sikoyo bongo na seigneur problème ekoyaka nango kaka ta tosali ndenge nini problème ekoyaka nango kaka Israël azalika na problème ti lelo pe problème ezangaka te kaka kuna oyoka kuna babundi kaka amen ya problème na onge silaka nango te muta osila ngo kaka akusisa ngo kaka ti Yesu akozonga mais ti lelo banda bazwa mboka wana ti lelo babundaka kaka bato mpe babundisa baza mpe teti kaka Satan aza teti akosakana te Goliath omoni aza tetia kosakana te tous les jours azali kobimela ngo pendant 40 jours yebaka abanda kobimela ye abanda kobimela yo kaka abanda koya kaka po terrasser yo mpe soko bundi te soko lobi ana bangi ye abando ya kaka mais siko osala nini fo bunda kokanisa te moto mosusu abundela yo mpona likambo noza kozela moto mosusu abundela yo mpona likambo ya famille ozozela moto mosusu abundela yo mpona likambo ya mwasi na yo ozozela moto mosusu abundela yo mpona likambo ya libala no olingi moto mosusu abundela yo mais bunda te bien aimé mokolo yo ozwa conscience wana ke kombe eza réel okomona mpe makambo nde ekotimine dit amen David asi conscience wana efona bunda na motu meme aza ne molai meme aza ne costaud aza na biloko moko balataka kosakana te alors ntango nano Saul amoni ke peti yango mwana moke oyo abengi mwana moke oza peti oza mwana moke okoka kobundisa ye te ye babina kobunda kaka amoni aza déterminé bien aimé na vie na yo il faut zala déterminé détermination na vie eza très important eza te kaka likambo osala esimbi te oabandonne na première tour non koabandonne te soki esimbi te meka deuxième tour soki deuxième tour esimbi te bamonoka koza matata dit amen bamonoka koza déterminé mokolo kozwa victoire yongo bakalaki victoire na soki on a détermination alongoli sikoyo bilamba na yalobi bon loko ndimi okobunda zwa bilamba ya bitumba okosala nini olata okende kobunda David mpe azwi bilamba alati casque alati bilamba bitumba alati sokoto asala lokola marché boye eza kilo eleki kilo ameka akende boye alobi biloko nga na mesana nango te ase débarrasse nango bien aimé se débarrasse na makambo oyo eza ya yo te biloko lataka wana nalobi te bilamba dit amen amen biloko oyo lataka wana eza ya yo te mama ladi eza ya yo te mama minate eza ya yo te mpo ndenge toyebeli yo oza bongo te okomi kolanda makambo ya bato mosusu ozwi bilamba Saul olati ese yo koka nango wana eza ya Saul ye amesanaka nini na lingwanda ne kaka ya baberger
na mwa judiciaire na ye na mwa eloko mwa lance nini yango ya bandeka kaka kosalela mpona kobomela banyama mosala na misala nango yango wana sikoyo balatisa bilamba oyo ya ye te bien aimé songi na yo ezalaka ya yo te zongisango pa yeuta kuna moyibi eza ya yo te eza ya bana na nzambe te kindoki eza ya bana na nzambe te lokuta eza ya bana na nzambe te nana defisa yo amen odefi biloko ya bato yebaka moninga nasalaka yango bien mpona amesana nango yo kaka mokolo kosala orevese kindumba osalaka mokolo kaka komeka kaka bakangi yo mpona nini eza ya yo te me baningo bamesana nango basalaka yango pepele po eza ndenge na bango yo loko eza ndenge na yo te oza mokristo lata bilamba ya sainteté amen lata bilamba ya sainteté po eza identité na yo wana eza identité na bango tikela Sauli bilamba na ye po bayebi ye aza mokonzi alataka ndenge wana me yo oza Sauli te oza no berger amen tangu kaka lati bilamba na ye oya mesana nango bien aimé a marché siko pepele tanga marché siko pepele ake na front ya combat boye mbala moko Philistin Goliath amoni ye tanga moni ye kaka mais o petio azoya boye ndenge ni oye ba yebi ka guerre ngo balataka bilamba bitumba oyo aya mesana siko moni mutu moko boye petit pe bilamba moko kaka ndenge na lance na maboko mwa libanga atali na abe me yo ndenge ni ozoyela nga na biloko wana lokola nga na zambwa mais effectivement ozambwa amen mbwa bapumbake na Elise banda kopoma mbwa na mabanga sikoyo ya lobi omoninga mbwa yeba bi bon totala sikoyo ya bi lokola ozoya bongo na kozwa nzoto na yo na koboma ngo na kopesa ngo na bazwazo na ba nyama ya zamba baliango ya bingai David sikoyo komi guerre des monts bien aimé na guerre des monts okoka kolonga yango te tikela bako bamesana koswana baswana yo maîtrise oyo aza kati na yo aza plus grand que oyo aza kati na ye sikoyo yo kende na système ya bonzambe omoni soko ozoswana na moto wana aza païen yo oza chrétien yo nde moto oza kose minimiser amen zala na stratégie ya koswana na bapaïen païen baswanaka na ye boye vis-à-vis te païen il faut za na stratégie Goliath afingi sikoyo nani mpona provoquer ye omoni sikoyo bapaïen nde baza aza kaka na mpona koprovoquer yo mpona nini akwesa yo mais David mpe azalaki stratège ya bi bon ngai mpe sikoyo nazoyela yo na kombo ya l'Éternel des armées oyo yo insulte akotisi nzambe na makambo amen na makambo na yo kotisa nzambe kokende bitumba ya moko te tomonaki yango na message ya dimanche ke Israël akotisaki nzambe na nini na arche de l'Éternel mais sikoyo David akoti nzambe na kombo na ye ntango kaka nzambe ayoki yango afingi ngai donc ye arapele nzambe ntango moto oyo afingi yo amen ayebisi eke moto oyo afingi yo nzambe mpe afingi ngai afingi yo nzambe bon nakoti makambo yango yo ozonga na nsima sikoyo moto banda komona petit mais avec Dieu akomi puissant akomi grand sikoyo nzambe moto akomobundela David asa nini azongi nsima nzambe atie na nsima mpo sikoyo ainvoquer le nom de l'Éternel bien aimé ntango yo obengika le nom de l'Éternel soki oza na sainteté nzambe akoti makambo na yo dit amen nzambe akoti makambo na yo automatique ntango kaya alobi ke ozoyela ngai na balance bajavelo bamakambo no nyonso tu me ngai nayeli yo kaka na kombo nini
Dans le nom de l'Éternel des armées, que tu as insulté Nzambe à cause du problème. A béni David, a zongisi na sim. Mbalamoko ya zomona lokola David, mais a zomona ne David. Ndeka les na mer rouge, ok Nzambe a terminé na sima, a freiné bango. Ba Israélite ba lekani. Bango bazoko ya, mais ba omona loka bazoko ya, mais bazoko ya te. Tant ka ba Israélite ba silisi kokini. Nzambe atiki bango ba kenda le mbalamoko na mer rouge. Ba sindi bango nyonso. Wo. David pe na tango ne bongo tanga bengi kaka komba Nzambe pa koti makamo azongisi esi. Alors bien aimé, to tia kombo na Nzambe liboso. Amen. So to tia kombo na Nzambe liboso elonga ezali. Na bitumba na biso tout. Na ba problème na biso tout. Poto ke musika te na tongo na lelo Goliath na yo nani oyo aterasaka yo. Tia kaka Nzambe liboso. Bénis-la kaka le nom de l'Éternel. Tant que bénis-la le nom de l'Éternel, Goliath wana akokweya. Na yango bien aimé, poto silisa, Goliath na biso to bondela. Tant kaka sikoyo azongi sima, Nzambe siko akoti liboso, hal, siko David akomi ko tambola, akomi ko marcher, tant que yeba moni David yazo ko marcher siko atelemi azotala. Azotala mais Petro azoya kusalani. Petro azoya kusalani. Azoya bate Petro azoya kusalani. Po amoni bazana arme mon côté. Ya zui kaka na jibetière na ye. Abendi kaka mwa libanga moko. Po azali na 5 pierres na ye. O azoti na toka ko na tiaki na jibetière na abendi kaka moko, abeti ngo na lance. Azako ya. Azako yebe siko Goliath azokotala. Ye baza ko benda. Ye baza ko tala mais Petro alinga salani. Po makambo yo Petro azosala ya yebi yango te. Tanga bendi kaka bendi Petro ta tikiliye. Tikiliye kaka ta. Awa kaka na mbunzo. Ta. Libanga muke mais okeza le nom de l'Éternel. Ok, eza libanga te. Eza missile na kombo na Nzambe. Tango yo belelaka kombo na ye na Nzambe, kombo na Yesu. Bien aimé komona rango j'ai de mete. Komona rango j'ai de mete na kaya ba Philistin kuna. Ebi ba Philistin hein. Oyebi ete frère. Na kaya ba Philistin. Makambe sala kuna danger. Moi kaka kombo na obenga au nom de Jésus bango. Ba panzani. Donc il y a un zili banga wana kaka abendi tiki kaka mbala mo na front ne boum allez alali kuna makalika David akei atali boye akui tanga kui kaka boye ba Philistin nyo surtout mwisi ya zaza ronda banga salini akui bien aimé na tongo na lelo toza ko benda lance na libanga moko kaka pona ko kwesa Goliath wana. Goliath na yo azanani bien aimé. Goliath na yo na tongo na lelo mona ye. Bendela ye zule stratégie. Magato a défié yo mikolebele mais lelo to wuti déjà pendant le 1er janvier tito komi lelo le 25 pardon décembre et kolekate zwaka kalibanga. Toko so libanga na oya kombo na Yesu. Toko kwesa ba Goliath lelo. Ba Goliath fo ba kweya. Fo ba tika biso toko ta na liberté na 2020. Au 2020, ezali makambo Nzambe abongiseli biso. Ya minene koleka oya 2019. Bien aimé, yango toko bondela pona toko kwesa ba Goliath toko ta na liberté wana. Ba famille na biso ko ta na liberté. Tela batebele baza malati. Tela batebele nelo bazo koka concevoir te. Tela batebele be cheke ze belé. Na ane oyo ebele na bamboka. Même en Europe. Na ba famille makambize belé. Pour na so to lobito bimisa moko na moko na vrai alo ba makambo.
sans hypocrisie. Munazangi likambo azabe. Amen, amen. Yango, Nzambe asangisi biso lelo, pona to kwesa ba Goliath. Pona to buka ba mira Jericho. Oye telemi biso ba barrière. Ba obstacle, ba difficulté. Oye telemi liboso na biso na kombo na Yesu, il faut ekoya dit amen. Amen. Telemi pa yo zali na kombo na Yesu. Tomboli